Ma Mission TV, le miroir du monde. Babi vient 15 millions. Déjà, vieux rétro-commission. Vieux rétro-commission, vient 15 millions. Abanga kabasa batute. Soka ena lupango na oso bana bana basi kimisa bango. Bafandaki na Kisasa wa batindi province tel bozo wa mututel comme gouverneur. Province tel bozo wa mututel comme gouverneur. Bamoni ba komi à la base, il y a déstabilisation, il y a ba province. Une kamba a vu l'action disciplinaire. C'est-à-dire l'action disciplinaire mais une sanction beaucoup plus grave. Il faut chasser le gouvernement. Mais il y a un ministre, il y a FCC, il y a Kabila. Oyo avant de lui ordonnance à Kingu Wakumwaza. Na yeb sakalo te so kesika wa kota Kingu Wakumwaza siko à côté à théâtre de chez nous. Moi groupe moko ya bato bazana Kisasa wa bazolinga ba déstabiliser ba province nyonso parce que ba gouverneur bazo répondre lisusu na ba tante na bango te na Kisasa wa. Muntu moko azana Félix ndaza champion nango. Keba na diffamation. Na lobby vieux trop comme ça miyebi ayabi mao. Mais toujours bon ça na fait Tshisekedi na Putu. Tango indaki awa entre Jean-Marc Kabund na mwana mboka non oya Shadari. Félix Tshisekedi na parti à Putu azoki position. Il dit ici na plateau que non ba pesi na président Santé provincial $100,000. Il a dit ici. On a bêtise et il a pas preuve. Parce que lorsqu'il a eu la mission à plateau, Seni Boba on met la cigare. Qu'est-ce que ça a à faire en rapport avec la République? Avec l'argent de l'État. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a poussé Gilbert Kankonde à qu'il y ait un parti où il y a Bundela pour l'état des droits où il y a Bundela à qu'il y ait un lomba. Gilbert Kankonde n'a fait que respecter. VPM tout le monde qui peut avoir le parlement. À Betamaki, donc pour la Kolobaki, ma Kamozali Kosalema, dans l'Assemblée provinciale, notamment il y a Congo central et aussi la Sony. Entre coalition FCC cache l'hypocrisie et ils ont régné na kati. Hypocrisie ils ont régné na kati. Ils ont dit Nani, mais sois calme, non? Pourquoi tu as Gilles, là où fait cesser n'a cache pas comme mana. Cache, on peut un système pour récupérer le gouverneur. Système ya moi débauché dans Denga Mayeli. Mukumadi Toyebise après à la voter adhérer na FCC à Boyi à l'obité. Ngai na ko adhérer na logique ya cash ba yebise ba lobi ngo boyi to ko déstabiliser surtout que la gana ki mende ba to na kanda na ya osana azo pesa information vraie soki moto aboyi aya ko contredire na plateau stabilité à la province na besoin de kozulu tango bande ko na biso oyo ba coaliser na FCC na yebisa ye olie na ndoki na fourchette milai mais qui na biso héritier Watanabe en réalité passe dans la prison parce que ba lobi la sanction inspire la sagesse. Il y a Yebi, avocat non? Yebi. FCC, il est cash. Il est Félix Tshisekedi, il est Kabila. Tout ça clair. Voilà. Après ce pingue, FCC, il est cash. Il est Félix Tshisekedi, il est Kabila. Abe ba soda ngope, ba ko lia $9 na bango, na ba militaire. Ba beta bisoka ba gaz. Ba ko lia bango $9 na bango, oyo ya ration. Depuis baloba et makana bango ba simba ka yango te. Bonjongi tena ba soda $9 na bango. Moto Kobenga chef de l'État a eu na tapis rouge ya Pamba. Et le réalité Félix a eu na tapis rouge ya Pamba. Ce n'est pas un président. Ma Mission TV, le miroir du monde. Canal Presse Asuka ya Poso. Merci Nabino pour la fidélité et confiance na à Canal Presse. Merci beaucoup ça merci na équipe technique oyo chaque tongo bazalaka awa pour na servir bino namoni Freddy Takidi namoni Rodi Louadio namoni Msimbi Amavinga sous le moyo likolo Gimputu le grand maestro na réalisation ya Serge Maakoso. Tango yango et c'est bandi donc c'est parti pour le direct 45 minutes à la Canal Kin Télévision soit télécommande Boaka yango na tango oyo parce que ailleurs pour le moment il y a rien donc bino surtout bochaka Canal Kin Télévision pour ceux qui osent zapper na tango au côté msusu vérité zate
tikalaka na canal qui télévision soit télécommande boaka ngona nous pendant 45 minutes. Merci les sous pour la fidélité et confiance. Alors quelques informations. Jusque là le peuple congolais est là. Discours il y a président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi devant les congrès réunis donc à l'Assemblée nationale na Sénat, mais jusque là tous nous fixé sur date il y a discours wana selon la constitution normalement zalaka le 4 décembre, mais le 4 décembre zalaki mercredi ici et l'équipe les autres comme le 6 décembre. À quand les discours il y a chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi devant le congrès aux Assemblée nationale na Sénat to kozela projet de loi il y a finance ils en nous déposé au niveau de l'Assemblée provinciale il y a Kinshasa ba député provinciaux baza impatient baza kozela projet de loi wana parce que ba débattre yango pour kala mingité baza ko kende na vacances parlementaire donc ba député provincial Kinshasa ba kozela projet de loi wana oyo ke uta na tête de ville jusque là ba mona on a noté faut pas débattre yango pour et ça la bien na Oetali Bongo mbongo ya ville province ya Kinshasa na complexe scolaire Saint-Cyprien Oezwami Bongo na numéro 61 avenue Manzengele na Ngaba enseignant moko ya 3e des humanités na kombo ya Delphin Kawele ya zuba habitude ya kubeta kabana azo beta bana ya classe na yo azo tangisa azo bimisa bango ba makila na munoko na zolo ezo sala bien te pona ba parents ya école Saint-Cyprien oyo babengaki biso po baloba ke enseignant ngo kombo na ye Delphin Kawele victime ya suka ezabongo élève chi local à la Kazadi oyo enseignant on a Delphin betie na ndenga deux fois te en tout cas même ngana za parents so na ketika bana na classe na oki ke maître azo beta bana ya ngai azo bimisa ba makila na zolo to ya munoko maître na ye ba ke ngana ye ke sa lopese mbo aboyi po totina bana po ba ke ko otanga dossier à suivre. Coup de théâtre na Gabon suite ya santé na ye Ali Bongo cède son fauteuil na mwana na ye. Comment on a eu Valentin Bongo. Donc Valentin Bongo est président ya Gabon. Donc Ali Bongo santé za malamu te. Normalement il fallait soki président ya Sénat. Mutazoka ebonga soki salon na bite so constitution na bango s'appelle Nermona o yabiso. Mais atiki ebonga na mwana na ye na Gabon moi ne comme on est Valentin Bongo. Ah na ebite soki Gabon mikolo ezala ndenge nini atuka na zo ebate. Na sport Egoïna Lelo 17h heure de Kinshasa na stade de Marty. Association sportive 20 club reçoit Raja à Casablanca pour la compte il y a deuxième journée à Champions League africaine. Donc tout à l'heure 17h heure de Kinshasa na stade de Marty. Dimanche dernier club Motema Pembe contre ASM ya Benin na Porto Novo et non à Cotonou pour la deuxième journée il y a coupe il y a confédération africaine. Samedi na Ndola tout pour ça Mazembe à Okutana na équipe il y a Zesco United pour la deuxième journée kaka Champions League africaine. Donc 3 clubs congolais en lice cette semaine. Donc ekozala kitoko mingi po nabiso. Alors Serge Makoso avant na soir ba invité na sana bango na plateau sans panzala qui na République démocratique du Congo mobima que la chanteuse Mbili Abel Akoufi c'est faux archi faux. Mbili Abel Akoufi te bolanda yemoko ndenga sali message o. Je vous salue mes fans de partout, Kinshasa, Brazzaville, partout. Je suis en bonne santé, je suis en vie. Et j'ai une tournée en vie. Bientôt, je serai en Australie, une tournée australienne. Je suis en bonne santé. C'est une fausse rumeur. Je vous aime, mes fans. Nalingi bino trop, banakin, bana braza, mokili mobimba. Naza en bonne santé. Bapesi ba nouvelle ya Lokuta. Nalingi bino trop. Alors bilobela eza malamu te foko zwaka kolobaka makambo ya solo Lokuta eza malamu te. Afrique to changer bizaleli kopesaka ba nouvelle Lokuta eza mabe naza na santé kitoko makambo zo kende très. Voilà Mbili Abel Yohana Akufite. Alors totika ba spéculation o ezangatina to pese mbote na Gabriel Mokia o azolanda biso siko Gabriel Mokia libéré to pese mbote makati mbote na Mike Mukebai depuis prison centrale à Makala azanga raté kolanda Canal Presse
honorable député provincial ya commune à Lingwa Lambote tout ça on a to soutenir toujours. Alors ndeko Flavien Mbote ndeko Jules Mbote pe na bandeko bazolanda biso toujours en Borsalino toujours ndema tiki muniere pona bato a FCC bakomota ba muniere alors comment bangisa Prince Mpenge Mbote ndeko Zulu Mbote na bayebanso bazuli bakuya kolanda biso particulièrement na combattant à peuple mwana mboka Mike Mkebai on a pesé Mbote lokola yo qu'il tienne bon bientôt à cause de la libérer puis le peuple azali simanaï. Voilà maître Bazin Mbote na ondeko Mbote ndeko Zulu pour l'invitation et puis Mbote pe na ba inviter tous na bango na plateau à télévision. Voilà Medaka Kolongo boni. Malamu merci ndeko Zulu merci na batono so bakolanda biso na ndako. Nana zola tso mikolo komika mutaba croiser. Nazate lokolo muntu na alemba wana longo ya simba ka Edouard Poba mais na pesa pe message moko yo ya émission to leka ki la fois passée ebi o tango to bandaki ko lebela likambo ya ba fonctionnaire ya commerce extérieur ba ko lia bango mbongo kataki ngai ba lobby na yebisa yo pesa ki oka Mbote yo bandi malamu te kataki donc ba ko lia Mbote ndete baza sali c'est yango ndesaki mokolo wana mais na soko kataki ngai ba fonctionnaire wana ba commerce extérieur ba kangaki mutu ya mibale 2.5 milliards ministre ya commerce a continuer ko lia yango tilelo soki ba lobby o ba ba kangi bango ya mibale na kadesike soki na lobby lisu bango te ba kusilikela ngai na bandaka na ibandi lokolongola na minute na ngai awo to koloba ça na 2 minutes voilà tout ça na ibandela émission na 2 minutes na ngai bo tenir ngari gerte nini susu te na kolekisa yo makambo koleka na mboka na biso nga na pona no lebelaka ba fonctionnaire que no lebela bato ba yebana il se passe des choses inadmissibles na SSPT na poste ndeko na plateau ya Canal Presse na bandaki koloba batinda ba inspecteur bakende ko auditer kuna au commandant ordre de mission ezawa uta batinda ba fonctionnaire pona 2 mois lelo basali 3 mois ba ko auditer eloko moko ekomona na te chose grave détournement eleki nana ba document awo okomona pour presinga 2 minutes okomona par exemple il y a détournement des gens de détourner mbongo ya Airtel ya Standard Telecom à sala deal na officiel ce qui fait que moningo balongola kiye abandi ko teka 10 giga ezana ba document ba bandi ko zo pas de 100 millions de dollars aye même pas 50 ezoko kate alobi Kabila mutono makiye jusque là fisa no cheba mandataire te akobouger te auti ko longola vague monsieur ba fonctionnaire na ba inspecteur o ba yepona ko auditer baza complice et nous demandons au président de la République ya azali garab fona ba institution bande ko ya FCC ba ko continuer ko saigner na ba entreprise publique donc surtout ko senga boye lokola basala kina onatra bayeba ke ba o ba ba inspecteur 20 jours basi basali 3 mois chop chop eleki awo toko le montango azali banda akangisa ba fonctionnaire musumu to le bango azate merci quand et puis laisse 30 secondes bayebi singai ke montozo couvrir yé ezali kolongelo azali directeur adjoint ya cabinet chef de l'état ayebi siye la pongi ya bébé tamonga na zawana okofana na merci Kakolongo. Alors sujet à l'élo ezabongo pourquoi cette instabilité dans les assemblées provinciales ka Olomami Ituri et Congo central à qui profite situation wana ya ba instabilité ya ba assemblée provinciale to bandaki ya ka ya Congo central lobby lelo ebele ba bengaki po ba lobakeno so bokoki ko continuer ko timbola pour na likambo oyo. Alors na banda na presse Mpenge d'abord presse Mpenge il y a un sujet oyo to développer le lobby ya chauffeur congolais azo la pas ba indien oyo bakenaki randonnée akufi na ba dernière information ba retrouver ebembe na ye na sima ya na côté ya Masavko na fleuve Congo. Est-ce que c'est un solo prince Mpenge 2 minutes. Merci Ndeko Zulu. Effectivement lobby na ba 19h30 moi si ya Ndeko Nabiso wana azalaki chauffeur ya ba indien ya Beltesco oyo selon bango balobi akweyaki na mai est-ce que batindikaki est-ce que babomaki ava akwya na mai to ebité
banquette ndeko révélé maman wana moi a benginga na 19h30 à lobby et bembe ya mobali na ye ba monyango na fleuve Congo na côté ya libongo wana ya Masavko donc na mai ya fleuve kuna ba repêcher bembe wana mai lobby ba bimisi yango c'est vrai que maman wana donc ekolo mobali a lobby mobali na ye ana ba pota na nzoto donc le kola na benga ki honorable Christelle Mvwanga mais jusque là na pesinga suite na yiko benga ndeko Eliezer na butu le kola peut ali ba voisin tozaki programme na yebisa ki mama wana veve parce que comme si ka veve pour aki marié normalement à chef de famille moi si wana na benga ki ayaki na tombe pa na ngai na 7h na memi na mutuka to keye pa Eliezer na simanda ko na ngai to sona Eliezer siko bondo moninga boye na kuna mareta na ye na wewa na ye na maman oyo azoloba donc voilà maman wana donc mobali na ye donc ebembe mona na kilobi na tiki siko na mama to ko loba siko we na tiki na ndeko Eliezer Felisengera ki to so de sisi to yana esu awa mais le ko la mwana mboka Eliezer akolonga masuki na tongo abinde ko prince na sisa na kolonga masuki comme ça ayambaye apesi moi mais ça vendu wana donc soki na sisi émission awa na kozonga kuna to ko sala manso vérité eyebana na liwa mobali na ye comment est-ce qu'un homme est responsable abimi na ndako pona okumba ba indien un dimanche en plus parce que batwana vraiment ba indien na ba libanais na ba étranger wana ba européen au moins eyebanaka na ba américain mais ba indien elle ya musala e bandaka e banaka te e musala suka ka e banaka te chauffeur ko ma 6h azongi 21h supplémentaire ba futaka bango te mobali wana na volonté na yake ko kumba bango mukula dimanche et puis dimanche eleki to komi lundi mutabungi ba yebisi mwasi na yete donc voilà merci ba so ba ya portion ya pouvoir pour na ko sala ete vérité triomphe pour na ikambo ya mwana mwasi oyo tala ndeko na biso ya kufi est-ce que na kati ya Inde un Congolais peut avoir un chauffeur indien oyo akufi ndengo wana sans prévenir moi ce n'est pas à bon voilà, normalement cela devrait être aux arrêts na moment voilà, donc merci nande ko Eliezer na ko benga pe Christian Mvwanga to kuta na réunion d'ici 12h poto ye balolenge nini ndeko na biso adini na mai ebembe makobi donc maman wana aza rassuré to ko sala manso peut-être merci na biso to ye baliwa penga voilà chauffeur wana azaki chauffeur indien ya Betesco voilà puis ba betie étant akende ki ba betie avec ko tuna mobana ko na mai ndenge nini ba betie là on a parlé c'est pas normal wana chauffeur ya ba indien un indien peut se permettre c'est parce que bi ba généraux bana simana ye ba ministre bana simana c'est pas correct comme bolobi bolandelango voilà sujet na biso pourquoi cette instabilité dans les assemblées provinciales ka Olomami Touri Congo central à qui profite likamwango mais avant tout faut te sabino que notre confrère Yves Bouya a auto invitation pour que nous répondre na parquet on ne sait pas nani a fundié na parquet voilà to kolandela yango après alors ndeko Flavien tokene mbala moko na sujet na biso tozomona instabilité comme kokota na ba assemblée provinciale la dernière en date ka Congo central où Atuma Tubwana a été déchu est-ce que instabilité et bandit ils ont profité nanani au moni dossier Congo central je crois que nazo qui temps est belé sur la même na ba émission on a yambi ezala bato baza ko soutenir à tout na bato baza ko soutenir à tout mais na oeleki il y a un problème les premières années ne conjugue parce que tout le monde est respecter constitution tout ça na mboka ozali lelo ba ko benga état des droits ezongi Atuma Tubwana na oeleka ki na dossier mais procureur général sengaki na ba député ba livrer ka été ba protéger à tout mais à tout VPM azongi c'est pourquoi parce que ezongi temps ebelé qui bazongi c'est à tout au monde ba mbaouchi koleka kuna na ndenge salemaki jusqu'à présent à tout azo continuer ko gérer mais de l'autre côté bande ko balobi que pour à toi qui est sengeli ba député bango moko ba le kana na assemblée provinciale na plénière pour que na motion alongwa mais motion na ndenge salemi na ndenge le kaki ba tous babi que salemaki malamuté d'où à tout azo continuer ko siéger VPM to monaki pe a na parlement a betamaki donc pour na koloba que makambo zali ko salema na assemblée provinciale notamment neti ya Congo central et ça Sony, je pense qu'il est temps chef de l'État à confirmer la constitution mais à mettre un peu qu'on s'imprégner la situation où ils ont dit qu'on est cassé Congo central et couper la moto et puis qu'on récupère la situation à Rosalate. Voilà, na repère ça on a sous émission quelques minutes pour ça na investigation mo fallo salama ou l'Obamaki na mesa oyo. Alors maître Bazin na Ituri balongoli Jean Bamanisa na Olomami balongoli gouverneur to na Congo central Atuma Tubwana longwe alternance to lukaki yango alternance côté on a cru que calme kokota mais babulu yeke bani déjà na ba assemblée provinciale à qui profite cette
situation. Merci beaucoup. Après l'élection, bien avant l'élection, c'est là qu'il faut voter. On veut comment sur la décentralisation par la mission à Congo. Tolongwa qui na 11 provinces, si je ne me trompe pas, il y a 26 provinces. Donc il y a l'élection dans 26 provinces, on a tous qui va député. Les députés provinciaux, c'est là qu'il faut voter le gouverneur. Mais le gouverneur, la majorité des gouverneurs qui voter sur 26 provinces, quand le gouverneur Mokonda Zaki Moto ya IDPS, Batikali wana bazaki bato ya FCC. Ba voter bango sur base ya ba programme où il sengeli basala pour le développement ya province. Bato FCC nyonso supposons que bazaki na ba plan d'action na bango. Mais ce qui est inconcevable lelo ka bango moko bafandaki na Kisasa wa batindi province tel bozo wa mututel comme gouverneur. Province tel bozo wa mututel comme gouverneur, bangoli ba komi à la base, il y a déstabilisation, il y a ba province, ils ont profité lisusu na peuple et comment profiter na collectif. Moi groupe moko ya bato bazana Kisasa wa bazo linga ba déstabiliser ba province nyonso parce que ba gouverneur bazo répondre lisusu na ba attente na bangote na Kisasa wa. Ba signer ki bango ba objectif o esengeli ba banda ko répondre à na Kisasa. Bazo répondre te ba gouverneur ba commencer la logique ya peuple. Bango ba monnaie non ba intérêt na bango ils allaient étouffer. Ce qui se fait na Ituri, na Sankuru et puis na Congo central. Je prends l'exemple ya Sankuru. Il y a un groupe de gens on a vu la Kisasa. Baza pona ba déstabiliser Mukumadi. Ba bengi président de l'Assemblée provinciale ba payer $100,000. Zoa $100,000 oyo zoa kendo pesaka ba député o déstabiliser Mukumadi parce que Mukumadi to yebise après azala voter adhérer na FCC aboyi alobité ngai na ko adhérer na logique ya cash ba yebise ba lobi ningo boyi to déstabiliser surtout que le gana ki mende bato wana kanda na ya osala azo pesa information vrai soki moto aboyi aya ko contredire ngana plateau parce que nous le peuple c'est le peuple qui nous appelle qui nous livre les informations à ce qui oyezo le kana Congo central souci na bango ezali que place bakendo osala babilo na bango ya so ya bwela lodge wana ya nini les messieurs oya yambaki bato FCC wana Antoine Gonda Mangani. Antoine Gonda c'est lui na groupe ya bato connu les influents ya FCC y compris na coordonnateur na bango ya FCC. Antoine Gonda a persuadé bango à lobby pour déstabiliser Congo central pour nangana occuper place wana. Même ce qui s'est fait dans l'Assemblée provinciale, dans l'Assemblée nationale, ce sont les gens qu'on a donné de l'argent. Est-ce que vous croyez que Matezolo, parmi les députés timides, Matezolo a timide. Matezolo Adrien Poba a été timide. Hein? Poba, c'est un monsieur courageux, mais Poba a été instrumentalisé. On l'a promis des choses. Kende, Sala et Lokwana, pour Nabola Kisana, Kankonde Keno, décision na yo osé. Mais maître Bazin. Na Ituri, c'est toujours les mêmes collectifs au Bazaliawa. Balingi ba longola ba manisa, ba tia mutu na bango. Et puis soko yoki ba commerçant, ba monyosto ya Ituri ba lobby depuis nani ba manisa comme place wana, ba monaki stabilité et komaki. Et puis ils ont même fait des marches. Intérêt ni bandeko ya FCC bazanango, ole ba servir peuple, bango bazo servir ba intérêt mesquin na bango. Donc ça oyebisa yo ba kolonga te parce que la victoire revient à la population. Merci maître Bazin. Alors, mesdames qu'un Kolongo, est-ce que vous trouvez normal un gouverneur, un vice-gouverneur au Bolumbu na mona na mis abatu a tellement pèse sur les bosso abatu pour à diriger. Vous avez montré que FCCP ça a raison. Bon, nako partager 50. Toi la lusite ou mingi. Ouais, nako partager 50% analyse nangai. Je suis d'accord à moitié na maître, mais yé akoko chaka ka passion na côté ya cash wananda péché parce que j'avais voulu qu'il y ait au moins comment il peut expliquer que un vice-gouverneur, un gouverneur au Tchukolo Bango awa. Oyo to moni vraiment mamimi a telemi magamunyon solibanda. Donc quand ce gouverneur là aïe atamle pe na ba troupe ngana mona chino mona film wan redo ka telemi policier wana kotina makola viesobe botika ngai bozo salanga boye pona nini. Donc même morale publique, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a poussé Gilbert Kankonde à qu'il y ait un parti au Bundela pour
pona état de droit oyo ebundela akenda na lomba ebele balobi Gilbert Kakone na fait que respecter la loi nazokende sikoto na tuni ye mpe azangata na bainfo bayebisi ngai Kankonde bayebisi ye na vie retro commission po makambo ya basi mutu moko aza na Félix nda aza champion nango ke bana diffamation na lobi vie retro commission wa miyebi ayabi mawo vie retro commission muntu akosala même yo soki okote na conflit na makambo ya mwasi akodefendre yo ya aza champion na makambo ya basi donc Kankonde aye na ya baluki okotike loko wana eleka c'est pas na lobby j'assume ce que c'est pas non minute na ngai non je suis politique tu peux pas tazado ya na plateau à télévision à ça l'analyse na yo tant ozolo bakino ba non na lobi boy asite mututé mais tant ozolo ba oyoki langage na ye je lobi na bateau nyonso to bazai pas Félix mais soki kaka mutu wana yebani c'est trop grave ça. Merci. Merci maître Bazin. Sana mutu moko vie retro commission. Nde mutu oyo akosala makambo wana. E nakosenga pona bana na biso. Tokoki kolinga jamais que batu bakosala ba insanité. Bayaka bakambaka mboka na biso, c'est un sacrilège pour qui profite cette situation. Alors na kotende suko ya mibale là où fait cesser na cash bako bomana cash akumpe na système ya ko récupérer ba gouverneur ndam système ya moi débauchage na ndenga mayele tango baye na mukumaji a formé gouvernement na ye na Sankuru ba comprendre que ba ministre ya pesi mingi il y a une partie ya bato ko répondre à logique ya FCCT bon c'est que bato yo ba na logique ya ko débaucher pour FCC nde ba ko le débauchage omuni muiba linga ka ba yete alors il a compris balenge ba zobiso ba gouverneur mais là où je ne suis pas d'accord j'ai pas un point de vue avec lui et ça par exemple être Sankuru au comment par exemple province wana ba ko tanga le Kambwana Moïse Kanga bakotanga na dikambo moko wana bakotanga ndeko Lambert Mende ya sala tout le temps ya Kabila Nyonso ministre ya communication pendant ce qui 19 ans et ko kite jamais utuka le mingi awate oyo bazwaki pa na ye basala boy ebongoni libanga azanango okozwa ekanga bakotikela peut-être mukumaji wana soki abandi musala eke ba monika sali mabe bako utiliser mécanisme opo balongola ye mais instabilité ba province na besoin de kozulu tango bande ko na biso oyo bakoalize na FCC na yebisa ye olie na ndoki ya na fourchette milai merci soki otingi FCC ozandoki Kabila za malamu so muntu atangi FCC alingi fatisi sa mandat lobi bon on a tout se comprendre bien. C'est comme si tu as la distinction entre FCC et Nakash. Mais tu as la fait tu na poto. Tant que il entre Jean-Marc Kabound na moi Mboka non Chadari. Félix Tshisekedi n'a pas poto à son position pour soutenir d'abord coalition Oya Bango et puis soutenir Joseph Kabila. Donc quand Kenene se collecte baza ba tout mon côté aux hommes il faut ba que non les FCC et les cash et les Félix Tshisekedi et les Kabila tout ça clair. Voilà. Après ce pengue, les FCC et les cash et les Félix Tshisekedi et les Kabila. Baza ba tout mon côté. Profite de cette situation. Merci de consoler cash. On dit est-ce que bazo ça la théâtre est-ce que bazo ça la théâtre merci de Kozulu na kanisi na goza na temps de parole moi mingi lokola baninga nyoso bazwi 3 minutes ya liboso na koloba na ndeko comment s'appelle Maître Bazin ya cash que assumer ba responsabilité na ye botika ko sala hypocrisie. Tango ndeko Meda Kankolongo azali koloba makambo ya les vieux 15 millions. Ouais azali kozaka ouais non est-ce que vous comme tout monde combo prénom na to non na to poste non na 15 millions. Oui bien. Babi vieux 15 millions
te ya bi vieux rétro commission vieux rétro commission vieux 15 millions Ah, ya bakisi. abanga basa batute soka ena lupango na osko na bana basi kimisa bango est-ce que atali komba moto Ça c'est trop grave. balobi e ali libanga babaki na molili oya kolela ai c'est que zuye mais allons profondément bâtissons une république de valeurs. Nous devons toute la vérité et rien que la vérité à notre peuple. Donc Zul, tant qu'on a accès à ezaki kala, ce qui balobi a que ça la politique, c'est qu'à ça. La politique égale à mensonge. Et ça sous a diriger société. Mais nous génération nabiso, ceux qui ont ça le quoi de bazin eux. Eux y a pour flatter. Que ça la contre-vérité et alima longa tika Medaka Kolongo a dénoncé le mal parce que si vous ne dénoncez pas le mal aujourd'hui c'est que vous êtes complice de ce mal Nali Kambo o etali non c'est pendant ko toana makambo leki ya kibolumbu o babenga na lupoto bijoux de famille ba mona kibolumbu ya moto yani kamona longa meki na biso héritier Watanabe en réalité passe dans la prison parce que balobi la sanction inspire la sagesse. Il y a Yebi, Babaza avocat non? Ayebi, qu'est-ce qui moto? Azala avocat. Oui, voilà. Ce qui moto sali mabe na société, le ko la nanga. Moi nanga. So ke na ba restaurant awo ko mona bato aseni ba ko fumer ba cigare. Leko. Obiti moi cigare ya combien? $1000, $1200. Mais bato aseni na bri nanga wana oba yibindongo alete. So ke na ba restaurant na ba bana jeune fille ba 20 ans bana ba cigare et vous encouragez ça après avoir volé l'argent du peuple après avoir au moins batwana bazu de machine à voter ba tchanga la dépôt ba moto les Congolais tendance à oublier vite yango ko Vital Kamerhe le baba seri wana abi les Congolais oublient vite tu peux faire tout au ça ma benzo tout les Congolais basé à tout l'événementiel lobi ba bossa ninyo ba ko beto ma boko c'est penga na zone siko na instabilité sikawa lobi tango na kendaki na chango mona nga lobi ana patron ko pola na chango pona ko mobiliser pour na retour ya président Eli Martin Fayulu le 15 autres ko yamba biso banso na compte la moka bana chango ba singa ba bi après ce peine to ko yako ya matata mo konze ko Martin Fayulu le 15 décembre oyo asai toi bana poto pona ko bunda pona Congo mais ba singa marque mukiba itango azalaka e marque mukiba ko so bana yebisa toute la vérité ce qui marque azalaka na makambo tomoni biloko ba dossier nyos pour nini e makelo komoko Ilukamba Tango a ouvert action disciplinaire à l'endroit Kankonde. Normalement, la procédure administrative est allée droit naï. Kankonde est allée na senaïe. Kankonde a eu aussi ma cambote sayayeba. Tu as eu aussi ma cambote na l'olingue longobanité. Mais commençons par Kankonde lui-même. Kankonde basi spandaka ba gouverneur wana pona bulumbu ya basi balaxi tout ça que bébé ça va valer na katamboka. Basi olongo azaka ba décision ba arrêter pour na suspendre gouverneur ya Congo central pe vice gouverneur pour na buso ba salaka Kankonde aye alobi bo biso na IDPS to ko ngo récupérer ba député wana ba yiba partenaire na bango ba gouverneur ba biso ko ko Kabila azaki ba gouverneur nyos biso IDPS to ba récupérer mususu accueilli à réhabiliter gouverneur ya Congo central Matubwana sans que se référer na ba acte aux acquis pris avant hier. 2 jours après, Assemblée provinciale, et sali vote 24 députés, je crois, contre 24. Oui. Bah chasser Matumbwana. Quand Esika Oto, comme on a louche, c'est que hier, le Nkamba a ouvert l'action disciplinaire contre Kankonde. C'est vrai, ils ont une attribution. Mais pour la unité, article qu'on ouvre jamais une action disciplinaire. À l'encontre, il y a un ministre à portefeuille. Oyo tino lelo, azali koboya ko exécuter ordonnance ya moto yo obile de bengi président de la République. Parce que eloko oyo ministre à portefeuille a sali. Ils allaient beaucoup plus grave que Kankonde a sali. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pour le Kankonde, il Kamba a ouvert l'action disciplinaire. C'est-à-dire l'action disciplinaire, il faut même une sanction beaucoup plus grave. Il faut chasser le gouvernement. Mais il y a un ministre, il y a FCC, il y a Kabila. Il a vendu l'ordonnance à Kingu Wakumwanza. Na yebi sakawé peso okesi kawa kota Kingu Wakumwanza siko. A kota théâtre de chez nous. A kota film nigérien na bakoko na ndako.
6 mois depuis Félix a une ordonnance. Tu t'imagines le maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu n'a pas de Gozoul. T'as pas de 30 secondes. Maréchal Mobutu t'en as acquis vivant. Maréchal Mobutu t'en as acquis vivant. Azur ordonnance. Il y a tes suprêmes. Azur ordonnance n'a nommé moto. Bon, un simple ministre avant de l'ango, mais les compétences et d'attribution. Principe de parallélisme des formes et des compétences, le droit administratif. C'est celui qui nomme, qui révoque. Félix Ndé a nommé ordonnance sa nomination, il y a ministre à portefeuille. Et il y a bien qui exécuté l'ordonnance. Ce qui vraiment Félix Azaki mon conseil. Il y a un acte contraire, non? Pour la rechasser. Parce que les vrais pouvoirs restent à Kingakat. C'est là où nous vous disons. Tu as constat l'hypocrisie de l'auteur dénoncé. FCC n'a cache une coalition. Coalition la ligne. Et à lui, il bat là. Tant que tu as un mariage, tu as un débat sans pour les meilleurs et pour les pires. Il y a bien un Kabila, mais pas pour les meilleurs. Et pour les pires, vous avez merci. Maître Bazin, c'est comme s'il y a une hypocrisie ça m'a cassé un partenariat na coalition entre FCC Nakash. Presque penga autoloba ordonnance ya jekamina SNCC jusque là na habité so bachango na c'est à tiroir les loyo Gilbert Kakonde réhabilite à tout matubwana kuna ba député professeur ba Betty Mbata. Est-ce que coalition na bino et kokeneti na suka Maître Bazin? Merci beaucoup. Moi je comprends pas, na comprendre était penge. Il est bon pour bana yanzela balandaye so bacheli ba micro ba koyoka yebie mais et pas nangai intellectuel ça n'entre pas. Nazoyoka été. Donc il est bon pour les enfants de la rue. Parce que lorsqu'il azoye la biso na plateau ba toi seni bo ba on met la cigare. Qu'est-ce que ça a à faire en rapport avec la République? Avec l'argent de l'État. Avec l'argent volé. Personne à Katakio. Non. Que 100 millions de dollars, le peuple congolais a été détourné par la CNI, le peuple américain va dire Maître Bazin, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez faire parce qu'il ignore. Vous avez la parole, Maître Bazin. Merci beaucoup, journaliste Samaël. Et je le répète encore, il est bon pour les enfants de la rue. Mais chez moi, intellectuel, ça n'entre pas. Il doit se corriger. Et il ne maîtrise pas les droits administratifs. Et monsieur Zanalingala. Droit administratif et penge sur le plan administratif, on ne suspend pas tacitement. Tacitement, verbalement, va suspendre verbalement Moukouté. Sur le plan administratif, on suspend sur na Mukanda. Na loba pona batuba yokangai, pe yopo yokangai. Kankonde l'a dit, moi je ne suis pas conseiller, il y a Kankonde. C'est lui. Il a dirigé le ministère des Affaires intérieures. Il était clair qu'il n'a jamais vu l'acte au Basile à Tikala pour suspendre à tout. Et Zandé, Nani, mais sois calme, non? Pourquoi tu as Gilles, oh, le Bazin, c'est véritable. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Et bien, si vous êtes ignorant, il faut. Maître Bazin. Maître Bazin, allons tout droit au but. Moi, je ne suis pas l'avocat de Kinshasa. Ousama Maloba, Maître Bazin. Tu dois te respecter. Maître Bazin, Ousama Maloba. Naye Bissaye, Ponete Yaye. Moi, je ne peux pas venir défendre ici que non, à toi, qui suspendu tant que je n'ai pas encore vu un acte contraire. Je ne peux pas venir comme ça la politique pour un spectacle. Après avoir osé lié au titre de la bateau, honorer, c'est pas ce que moi je fais. Donc il faut saisir, il faut nous répondre bien. Nous avons un bic na papier, note ce que moi je suis en train de dire. Je l'ai dit et je le répète. C'est que le lot, le gouverneur va subir dans la province. C'est un acharnement, il y a la ville à Kinshasa. Parce que le gouverneur va répondre à la tente dans Bangote. Et ils sont en train de déstabiliser la province. Parce que moi je ne peux pas comprendre la province comme il y a Congo. Où ils allaient le grenier pour la ville à Kinshasa. Que la province soit la déstabiliser. Parce qu'il faut besoin Antoine Gonda va remplacer place à tout. Moi je ne peux pas comprendre. Les députés ont l'Assemblée provinciale. Tant que toi, Sali Bouzo Banaye, Balobi za Bouzo, Bayese, Bazongisi Balobino, procureur à Lobino, il faut pas suspendre à tout. Bango Basangani, na réquisitoire à procureur, Baboyi, député wana Baboyi, Balobi, to suspendre yete. Balobi à tout, il faut azonga. Mais les lots, quand on a la charge, ou à dirigé par gouverneur, à réhabiliter à Zongisi,
tango azongisi ekuna bango lisu kuna balobi te akoya te batuni akoya te pona immoralité même immoralité obino boye bis bolobaki non biso to bocha na disposition à procurer te bozo reprocher ye lisusu nini. C'est un problème qu'il faut reprocher au député. Non, tonton viendra qu'à Congo. Mais c'est comme si... Non, mais c'est comme si Gilbert Kankonde, il y a un coalition doute. Gilbert Kankonde a écrit au gouverneur. Pour nous ça bango balongola ba arrêter na bango ba salaki pour ba beaucoup messe. Les gouverneurs ont dit niet. Vous savez qu'il n'est pas respecté. Ce sont des preuves, Maître Bazin. Sur ce plan-là, ma position a été toujours claire. Je l'ai dit à haute voix. La coalition FCC cache et reposée, beaucoup nango, ils allaient sur le peuple. Ceux qui m'ont servir l'intérêt à peuple, moi je vois du mal pour soutenir Moutouana. Ceux qui m'ont répondre. Na ba exigence, il y a Gilbert Kankonde été, bazo honoré été, bazo honoré ennemi. Ces années vont attirer ma conséquence. Donc je l'ai toujours dit et je l'ai dit, entre coalition FCC cache l'hypocrisie et ils ont régné na kati. Hypocrisie ils ont régné na kati. Et ça quand on a épinglé, on va politique et spectacle, on va convaincre, on va changer d'opinion, on va adhérer. Na ba bêtise na bango ba sala ma plateau té, je l'ai dit. Non, c'est ils sont là. C'est là, Maître Bazin. Il faut éviter, il y a des maîtres aux hommes Tabibeko, tous en direct, il faut éviter que non. Comprenez son émotion de Kosu. Maître Bazin, pour comprenez son émotion. Donc il faut éviter qu'on ait au débatteur que si ça a choqué, je retire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Ndeko Flavien, quand on rejoint Malbam Tasuka, est-ce que l'élection est salée maquille la Congo central? Bande Koro bisana que l'élection est même malam. Massa si beti, gouverneur Babimisi et puis les 24 batikali, bangonde bandi. On a dit mention. La mention de voilà. Après, bah délocalisation, bah ça dans un hôtel. Dernier Salemaki Malamoté. Jusqu'au moment où nous parlons, à tout est gouverneur là-bas. Donc c'est pour dire que la situation est compliquée. C'est pour dire que non, la situation. Je ne connais même pas monsieur Wana. Selon la procédure, mais il faut délocaliser. Parce que on a un qui coucou. Pour ça, les badons. On peut à tout passer à la base d'ailleurs. Donc à tout passer à la base d'ailleurs, on peut sauter les mains. Donc Congo central, moto coupé là. Donc on a s'impliquer personnellement pour que qui vient contre la Congo central. N'engue à l'objet que Congo central est grenier. Il y a Kinshasa parce que bloc écoute la même le lot na caisse il y a recette il y a pour le budget Congo central est parmi la province et côte donc le chef de l'État doit s'impliquer personnellement pour que qui m'écoute la Congo central. Merci de refaire ne reprend aux Malbam Tasuka quand Kolongo mais président Fati a quoi intervenir so na nani maloba ya Ndeko Flavien auto bakeno il nkamba zo lukambo pona budget na ye effectivement mbongo euta mingi pe na Congo central biloko to liaka barema ko to mona ka euta mina Congo central. Est-ce que le chef de l'État pourquoi ce silence parce que ça ne va pas na Congo central Ndeko Flavien auto peut cette information dit que atuma to bwana malgré longo na bokonti mais asa ko gouverner asa na signature asa ko kota bureau mais c'était le cabinet n'a signé communiqué lobby a tout cas yé moto. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Le chef d'État ne peut pas intervenir. Voilà. Moi, je regrette Mingi. Passi. Non, de quoi ça pembeni passi. Non, c'est trop son a débat. On a ça na débat. Mais j'ai l'impression que monsieur est loin d'être. Non, tout ça. Non, non, il dit ici na plateau que non, Bapessi na président Santé provincial $100 000. Il a dit ici. On a bêtise. Et il a la preuve. Comment tu veux nous donner des leçons? Écoutez, moi je ne vais pas sur le plateau. Au contraire, quand tu as baliente, hier, mon tonge de balandé na présidence. Ngate. Oh. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je dénonce que Ndekozul, tu trouves normal que na bana. Batali Sabana, mais qui est un gouverneur Tekala Moutakala. Et que cet homme a dirigé Mboka. Vous trouvez ça normal? Il y a quelqu'un,
mais tout le fait que bango za avocat bango za mutakala bana na biso ba moni lobi ababa tu na tia cravate à teleni parce que ya kashi mutolingaza la wana au nom de mon parti Congo en avant na lobby à côté ko diriger province wana te mais aza gouvernement tu non ndeko mboka ezali ya ba copte. Moi, je me bats pour la moralité dans la vie publique. Si je me suis engagé pour les autres, il y a la valeur, pas autour, il y a battu. Où tu connais pas, quand on est sorti un ministre, il y a ma casse. Je vais le voir au tenir dans mon quoi. Est-ce que du temps de Chadai, un gouverneur, pouvait oser répliquer le ministre de l'Intérieur, ton monique en compte de bas gouverneur, il a fait cesser. Or, Babouki Moubek, bah nommé Baboukoumestre en violation de la décentralisation. Qu'est-ce qu'il a fait? Même dans le provincial. Donc c'est pour montrer que nous ne sommes pas là. Je dénonce. Moi je peux vous dire, ce que tu as fait, c'est ça conglomérat à Bondoki. N'a pas ce exemple mais tu peux cacher la zone des données bango te bazana catch. N'a pas ce exemple nzela mo c'est dans 100 jours. Bokasa. Ba memina chef de l'état. Tala bato yo bakashi bazao. Félix Beton. Ba kaina ina sala bokasa. Ndeko Zulu, même pas 2 mois. Zela nyosho bandiko bebe. Sozi kabambar. Nous sommes na kabi. Même pas 2 mois. Nana sala nzela wan bato yo cash. 100 jours. Nana zalaki na coordination caméra nana zalaki OVD nana zalaki comité de suivi pendant même pas 2 mois nzelo dit bon le plateau comme na bango béton mais si vous voulez être le chef de l'état c'est la flatterie oyote l'aider c'est lui dire la vérité na ya mokolo parce que na kendeki na Kintsuka na moni nzela bassin de travail 100 jours et Catherine Nzela sukité oza jaloux na ko zala jaloux Congo zala kandao ya tata na bango c'est ce Congo qui appartient ngai yo batunyazo ko na biso nyonso. Donc je me dis, j'insiste, libala ya fait c'est na cash et ali na miyibi na cash na miyibi bakama tu lobo batuni na boloko bon monto ebi 15 millions. Merci. Baka répète. Merci. Alors presse Mpenge mais d'accord alors va téléspectateur botina ba SMS na bino rodi loi de faux la moi rapide. Alors presse Mpenge lelo ya mon question na autour na Medanka Kolongo, est-ce que le chef de l'État ne peut pas intervenir pour mettre fin à cette situation? Moto Kobenga chef de l'État a eu na tapis rouge à Pamba. Et le réalité, Félix a eu na tapis rouge à Pamba. Ce n'est pas un président. Un président. Nombre d'élégance. Félix n'a pas. Là, tu fais la politique de haine. Pas la c'est la politique. Un néerlandais Spinoza Lobaka, je ne condamne pas. Mais je m'efforce à comprendre, à analyser. Après avoir fait les analyses, j'ai chute par cette conclusion-là. Moké Kakapamba. Un vrai chef de l'État. Le lenge tata mokozeko le matin faulu. Allons qui m'a pronommé. Ce qui vient d'Azara Sika Yowana. Monseigneur, maintenant qui s'appartient au passé. Il faut oublier. Merci beaucoup. Il y a un journaliste à Maïe, le pauvre, il fait l'histoire. Oui, mais mon talibé, c'est que le Makamba Vetre, c'est une zaki, tata fidèle en bon moteur. Wana Zagino cardinal, Wana Zagino en bandaka. Moto ya Yambo ya Kolo Maloba Vetre, c'est une zaki, cardinal et tu. Obesanyango, Rebiango. Oza, Koko di Koko na Makamba journalisme. Bebele ba komi ko yasiko par la fenêtre. Yo côté na porte. Na 2006, tango mwana mboka Japeme Bagombo atie mongete na monyama ya Kabila ko makale kale. Kabila ko faire coup d'état na liboso na 2006. Tata cardinal Tio a telemanga lobaka n'ayez jamais peur de dire la vérité, défendez la vérité jusqu'au bout. Akufa matika jamais ko renoncer la vérité. Na yani balé ezaki tata cardinal Mosengo na 2011 tango mkongo anzo ko tena Tshisekedi atie mongete na monyama ya Kabila na 2011 Kabila akoy makai kale susu comme d'habitude Kabila ça deuxième coup d'état na 2011 tata cardinal Mosengo alobi bana ya kisasa bana ya Congo botele mabongenge bo défendre la vérité jusqu'au bout atika ko bana biso jamais bo renoncer la vérité. Pourquoi tous les deux cardinaux qui ont précédé Fidèle Ambongo ont dit la vérité reste la vérité, il faut le défendre jusqu'au bout parce que la foi chrétienne est fondée sur la vérité. Mokolotokotika vérité
eza lokola mokolo papa fidola mbongo akolonga sultana bako sultana ngane le président de la République pour mettre de l'ordre dans ma province. tokenda tino na suka tino tokotia Félix Pembeni na Kabila Pembeni peuple azwi victoire na ye nazongi sika na mama likambo voilà ndeko na ngai eloko ndeko na ngai medako kankolonga koloba c'est ça le fondement de la société. Platon a lobby la politique est une affaire de meilleurs. La politique n'est pas une affaire de médiocres. Ce qui le lobe lobby à tout le monde à Zonga. C'est que maman mini peut à Zonga. Akenda. Bon, ça dit que bon baba antivalé comme si ango biloko ya mutu na société. Et na na société biloko ya bosoto ki bolumbu. Motaye na teni da Adam mokonzi yo mwa nidité na ye. So ke na biro na ye. Okomona ete kantaka nidité na mona ki déjà là. Merci. Comment merci. Pour na koloba ete. Ce qui balengi ba comme ça lokuta vérité. Maman minipe azonga pe ba tsa ete musala na ye wana. Attention c'est pertinent ce que je dis. Ce qui a tout mwana na vice gouverneur. O ba mona kina kibozo bwana bazongi. Maman mimi so kaza États-Unis so kaza pesika kimi Canada azonga pe ba pese de poste na merci pour alors Kakonde pourquoi tu insistes c'est Kakonde il faut faire attention parce que Kakonde azali attention et ça poste moko régalien vice premier ministre et ministre il y a affaire intérieure ça dit que yolo zabwe so ko la pongi malam so la muki mabe so la yenda azali chargé de sécuriser yo po ya ko kamba ikolo akoyeba c'est information ko mobimba mais ce qui va ko to ça été akele na katanga ba boy ko yambaye as une décision pour te gouverneur va permettre ba bourgmestre ba société merci pour cette as une décision pour dire que tous les mots pour dire que c'est dangereux que les administrés va voter ça merci alors il ma câble ba ko konzima ba to c'est bango réalité c'est ça c'est quand Colombo oh là là seconde déjà bon bana koloba tanko ba boye na ndenge ya FCC na cash na kusanga Gilbert Kankonde apesa bato a fait cesser à l'andeni bangote moi na koki ko ekele mawa na façon que ala ki sakalisa ministre de l'intérieur ya solo mais ba soda ngope ba ko lia $9 na bango na ba militaire ba beto soka ba gaz ba ko lia bango $9 na bango oyo ya ration depuis baloba e bi makana bango ba simba ya ngote bonjongi tina ba soda $9 na bango alors maître Bazin. Tu te résumes en 30 secondes parce que le numéro c'est long. Merci beaucoup. Tous allez na intérêt était Kimia et dans la province nous ce qu'on a Congo et Liboso. Na kosenga na bandeko ba bazali ko comploter pour na intérêt ya peuple batika ba gouverneur ba travailler. Batika ba gouverneur ba travailler ba répondre na ba plan d'action na bango o ba sila iko sala. Maintenant répondre na langage moko na kwa. Ozaka na bana na ndako ya ba kolanda yo. Il y a des gens là qui sont pas modèle les lots bato se acharné entre bango bato la muka azo tolo bele makambo corruption mais muzito aza muto liboso na kati ya mboko oyo oyo amitongeli bandako ebele muzito aza muto liboso oyo Martin Fayulu aloba na assemblée ya kubi muzito doit répondre devant ba instance judiciaire muzito aza muto liboso oyo azozo ngwende ya lamuka aza muto liboso a trahir palu kizenga kufa tina lelo atikalo ke na kora ya kizenga te mais muzito akozwa micro ayebisa ba congolais na langage nini congolais nani akoyoka merci attends tu vas pas merci la première des mutu ya koyebisa merci maître Bazin akoyebisa ba to la merci maître Bazin alors bozo mo ete bozo bino moko wana bozo konale ba antivalère et vous soutenez les antivalères avec Adolphe merci c'est très grave maître Ndeko Flavin tu conclus en 30 secondes parce que Laurent Fabrice est déjà là. Voilà, l'autre fois, on a qui un dossier, je crois, mais d'après dossier où il y a DGRK par rapport à la situation de l'habité. Mais d'après certaines recherches au but de mener pour DGRK, Azalaki n'a problème, il y a 7 mois d'impayement. Il y a des gens, parce qu'il y a des agents qui les ont réclamé 4 mois d'arrêt na bango. Dans 7 mois, on a Azalaki nango, Banda Nandeko, Magloire Azalaki. Je crois que 4 mois qui n'a dette publique, Tango, Ndeko Kindongo, a commis, et puis 3 mois à Futaki. Mais tant Ndeko Raoulaye a tiki 4 mois d'arrêt au Rita à Koutiango. Mais tu conseilles à peine Ndeko Rita parce que, en tout cas, DGRK, la bonne fois, à Futa, 4 mois Tikali. Mais c'est la continuité. Parce que c'est la continuité de l'État. À Futa, mais il y a arriéré, outil depuis Raoul, et puis depuis Bandeko. Mais la DGRK,
Bandai ko futa batu kala ndeko Jules faut batu ba keno batu par rapport à lettre alphabétique. Donc ba futa na A ti na J moi oyo. Moi yo landi ba ko futa na K ti na Z. Donc batu c'est que ba bandaki bango depuis ritaye quand même bazo bunda ato futa bango depuis bazali wana donc mais merci. Problème sous bazali ba agent fictif. Déjà ka komaki na 3100 agents. Mais les lois ba komi bazongi si bango d'après identification physique il y a batu basala qui ba komi na 2100 agents ça a félicité mais to conseil rappelle comme ba direction déjà a été créé avec 5 directions les lois déjà komi na 23 directions entre autres ba makangu ozu ba belle-sœur banani il y a bandeko oui effectivement dominer ba recherche il y a bandeko bazala qui donc je pense que et sengeli pe na déjà ka ba senir ngo bazongi sango ndenge zala qui peut être qui mieux compte ba agent va se retrouver merci déjà pour na éclairage. Alors on termine hein. Oui. 30 secondes l'émission. La liboso na ko le dossier ya baye oyo ba compagnie oyo ko sala mafuta ozani hydroquinone. Na monde entier presque lelo ba pekisi bato ba ko sala mafuta ba compagnie oyo sala mafuta na surtout na limité de 7e et tout ça batika ko tia hydroquinone na kati ya ba mafuta parce que lobi na mboka oyo ba cancer e ko mebele. Mais depuis ba interdire ko wana tino mokolo mwa lelo ba continuer ko produire ba mafuta za avec hydroquinone bana basi ba obebisa bilongi na bango ça c'est ZD na ko citer na citation tant donc le bande ko oyo qu'il soit honnête tant au loto zali avocat na mona lobi ba avocat que ça saka boy yo lobi na ka kolombe ete oye awa pele réalité mais yo moko avocat oye bien il faut les faits sont sacrés obi pele veut l'accepter mozita yibaki et aller avocat de ça le pele tu as soutenu ça non tu as soutenu ça lobi ko ba maîtrise de ou non ka lobi ça c'est pas ngabo ba bêtise na mais ma pele na l'état ou elle a merci ça c'est quelle hypocrisie que ça fait Kabunda dit ceci Kabunda lobaki boy ne bande la coalition alobi la côté mais la coalition FCC na cash à Lindoki voilà mal Kabundi Kabuya Baxi dernièrement alobi la base n'a jamais réclamé le divorce entre FCC cash Félix Akena Pota alobi je tiens à cette alliance là mais yo yé awa na bito soko zali militant so pendeni oye le bo merci FCC ba message de konana ba message il est tu es bon pour la rire alors ndeko pour la rire ndeko penge bakata biso na sous le mboyo na ete soki rediffusion ke tina suka na edité ndeko zulu ndenge nini depuis président atika Rodi Lwado atika mboka na maboko ya Nzambe bato bakomi kosala n'importe quoi na mboka eza nini baza ba diable to nini balingi ko changer te yango Nzambe akotumba bango moto aza mutu ya église ni ndeko zulu eloko bazoluka na Congo central bakokoka yango te tango biso tokolamusa milimo bakokoka na biso te basilisa ba théâtre na bango na malembe avant biso to silika. Merci Prince Mpenge l'homme social azana associé intérêt à population biso bakina tozo landa yo Prince Mpenge ba landa yo ndeko biso nyonso ba ja Beltesco tozo zelande ko Mpenge honorable Eliezer honorable Christelle Voanga batel la biso likambo oyo malamu ba indien oyo bazo komisa bazo konyoko la biso passe mingi ndeko biso ba congolais tolingi toyeba pourquoi silence ya Jean-Pierre Bemba Boye tozo talela ye mingi mais azomona na te azoloba te tolingi toyeba eza nini igwe Jean-Pierre Bemba igwe azali biso na Congo central tozo senga découpage pe lokola ba province misusu basala pour des zones de l'équipe mingi ba diviser Congo central osana retard basi basala nan déjà ndeko pesa lamuka ndeko boko apesa la muka raison un jour au monindere des eaux de Koti kati na bango bakopesa failu raison un jour ndeko zulu yebisa maître Bazin atika kopesa biso leso po bango na cash sikoyo bazo sala nini atika biso to vanda maître Bazin babitika ba vanda ndeko zulu maître Bazin kanisi aza spécial koleka ba avocat nyonso azokosa na TV mais azo luka raison et si to yebi eloko ko luka soki poste akene IDPS atika distraction ndeko zulu tozo zela mafa maboko ya kokangama ya kufungwama notre président élu azo ya le 15 presse mpenga lobi ndeko zulu yebi sa atu biso ba Congo toza bato ya luzitu na malembe nyonso atika province na biso na malembe pena
ndeko Zulu Igwe Jean-Pierre Bemba kenda wapi tozana posa na Igwe kota makam o le sauveur du Congo Igwe azali merci ndeko un dossier na base très prochaine semaine prochaine merci presse privé merci maître Belzin merci Kan Kolongo mais pas salingi mingi ya Kolongo nazoka ba information mingi merci Kolongo merci na bino bandeko batali ndebo zalaki ebele ya kolanda biso Canal Presse mokola lelo esili na yango rediffusion 21h30 numéro mususu oza numéro ya suka semaine numéro mususu lundi prochain natiki na kotika ebonga na Jacques Kalonji lundi mardi mercredi Jacques ndeko Zulu jeudi na vendredi bobo sanate sokoza na besoin la mesa la propre Edouard Poba dessiné pressing sous région ya lycée Kofo la sonance est sous contrôle boutique la malam Ma mission TV, le miroir du monde.